Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Après nous allons bien par la grâce de Dieu. On a même bien na cuisine. L'autre ça la poulet na biso ya kotumba na oezali légumes ya pembeni ya mosaka. Donc poulet nanga déjà na nettoyer yango très bien et na tiango banzela. Et ezali poulet ya pete, poulet ya makasité. Donc voilà. Awa siko na ba épices nanga ne bozomona nazali na mayonnaise ya pilipili pona misuni zaka vraiment bien et naza na moutarde nde bozomona et naza na white pepper et nazali na muscade nde bozomona et naza na citron na ngai ya mai et naza na denzete na ngai ya ndembi na céleri na litungulu na ai et naza na elengi ya soso. Donc voilà, na tangawizi pende eza wana et nazali na jumbo na ngai ezali ya aja. Donc voilà biloko na kosalela ngo oyo eloko na kosala na ko mixer ba biloko na ngai nyonso o bozomona na zokata. Donc voilà. Donc voilà ma belle, après qu'on mélange tout bah épices on a la kisibino et que comme abiso comme ça toni kango et na kozwa sani nanga ya bien na ko tia on a sani. Donc voilà, on a sani nanga pour na mélanger les légumes nanga nyonso ensemble. Donc voilà, nazi on a tia on a sani et na ko tia sikoyo oyo ezali muscade. Donc bobi que soso nanga za soso mobimba pe aza soso ya munene. Donc après na ko tia o ezali citron ma belle, soso nanga ko tumbanga vraiment la rose en saka citron te. Donc na tia ka citron et les kate mais citron et you know et ça la moi citron. Donc voilà, après na ko tia lutu nanga ya muke ya white pepper, so ko na black pepper ko na ko tia ils en a problème te. Après na ko tia o ezali moutarde. Donc moutarde azaka bien pas comme ça ka vraiment pour encore pète. Ça la quand vraiment kitoko. Donc soso ça problème à minu ko saka moutarde na biloko na ote et ça la biloko pete. Donc voilà, na ko tia lutu nanga moko moutarde parce que soso nanga ça soso ya pete. Après na ko tia o ezali bouillon, na do tia bouillon nanga ya elengi soso. Ma belle, bouillon o epesa ka vraiment elengi na soso na oyebisa yo. Après na ko tia aja nanga ya poussière. Donc voilà, pour pesa ka mo soso nanga mo couleur, ma makasité. Après na ko tia o ezali chili ya mayonnaise. Donc mayonnaise à pilipili, de pilipili à ma casse, à pilipili à moyenne. Donc voilà, na tchenda munde bomoni wana na tchebelete. Après na kwa kocha o ezali mafuta. Après ne to kwa ko mélanger biloko na biso nyonso o to tche ma belle, mélanger balu sango bien que ba bouillon na o tche na kati e panzana ezala te ke ekangama. Donc voilà, wana nazo mélanger ngo très très bien. Pona za la cirque mungwa nanga ekoki. Donc voilà, épices nanga et se mélanger très bien. Donc pour la cirque épices nanga mungwa ekoki ma belle, moi ça comme moi sans qu'elle était. Donc il faut qu'on meka. Il faut omeka épices na yo. Donc voilà, ozumi sapina omeki pona oza la cirque ce qui mungwa eleki ou bien mungwa ekoki te. Ngato na meka na oki ke mungwa ekoki te et na ko baksa siko mungwa. Ko baksa na so ko lingo ko baksa na ki manger mais nga na préfère ki na baksa mungwa pona afongola bika mungwa fongola ka biloko goût. Donc voilà, na ki ko tia mungwa et na tourner et na ki encore ko meka na mon siko ke mungwa na ngai ekoki. Donc parlant de na ki ko siko biloko na nga na ko
kotia na poulet. Il faut toujours komeka épice na yo eza vraiment important. Et na kozwa soso na ngai, donc voilà, et na kozwa épice na ngai nazo boakela yango na soso, zala sir que soso na penza que banzela ezala partout po soso apete akotaka épice koza na banzela, soso na banzela te azala kaka likolo. Donc voilà, on a na ko assaisonner soso na nga na bino ensemble. Ok ma belle, après qu'on mélange les épices na sauce, voilà sauce nanga comme ça et na kozipango papier aluminium et na kotikango pendant quelques heures, pourquoi pas, et kota épices, voilà tout ça la sucre légumes na biso. Légumes na biso les vraiment légumes vraiment simple. Voilà pour ça qu'on a na solo. Donc na quelques solo nanga nde bozomona solo on zaki vraiment solo moko ya sika. Donc regardez zaki vraiment solo moko vraiment ya sika na sepela ki na solo on makasi. Donc voilà na quelques solo na to kabolango en deux nde bozomona. Et dans la quelques litungulu nanga rouge tikalaki na katina litungulu nanga pembe, donc on a mélangé na kata matungulu nanga mikie pour nga vraiment te que matungulu mona na mne na nzungu pour ça ka vraiment le côté que matungulu et mona na makasi. Donc voilà, et na ko kata ozali poivron jaune et na ko kata pe ozali aubergine. Donc voilà, na kati bablo ko nanga bozo mona. Donc nazo kata ngo bien parce que on est que ko salela légumes et pene wana tozali pena oyo ezali dongo nanga nazaki na dongo mingite na quelques dongo de bozo mona na ko ya ko zape dongo nanga na ko kata et nazo d'abord on épice nanga on a kataki ba légumes nanga pardon on a kataki na tiango na sani donc dongo nanga na olongola ka mitu nango na lo pele nango et na kokata ngo te. Donc voilà na lamba ngo mibimba comme ça maintenant longola sema mitu nango na lo pele même dongo zaki vraiment dongo moko ya sika. Donc voilà et na na mbuma nanga pilipili et awa na tomate ya mwa munene tomate kaka moko ya fraîche. Donc voilà yango na kokata et biloko oto na ngo posa yango yo. Donc légumes oyo ma belle meka na ndaku okozala décidé. Siko na réchaud awa naza na musaka nanga na bomba ngo na congélateur donc na bimisa kiango et na zo tiango siko na nzungu nazo ki ba feedback ki batesa que la rose il faut ko tokisa musaka à part na bi pourquoi pas na landa commentaire na bino pourquoi pas na tokisa musaka na ngai lelo. Donc voilà naza na musaka na ngai e uti na congélateur donc voilà yango na tiaka ngo na bomba ngo na ba chasser comme ça na tiaka na congélateur pour ce na salela les sauces na musaka nanga na tiango na nzungu et na zumai nanga ya moto na tia na musaka nanga e na komatisa ngo na moto pona kende kotokisa ngo na tokisa ngo pona propre 20 à 30 minutes, oui si je me trompe pas na tokisa pour réchaud nanga vraiment ezala kamakasi. Donc voilà na fini ka musaka nanga na tia ngo na moto na tiki ngo etoka et eloko na ki ko sala na ki ko zwa nzungu e bika foko pensa réchaud pour réchaud na yo e be bater réchaud garder toujours kitoko nango et sala kaka bien. Donc voilà ton ozolamba na nzungu e na zuma mafuta nanga ya mbila na tie kaka mukie bobi kenga sono lamba musaka na tia ka mafuta te parce que musaka bimisaka mafuta mais le quoi musaka nanga ozaki mingi te ka musaka mukie na zuma mafuta comme bomoni bino mafuta nanga eza vraiment mukie ce qu'on ko tia mafuta te au sali système mususu ça na problème te. Donc voilà na tia mafuta seulement mukie nde bomoni wana na zuba légumes nangai o na kata kinabino na tiango na nzungu donc na balusi tozo sa kitozo kalinga ba légumes na biso en attendant que musaka na biso pe kuna ezako kalingama pardon musaka na biso kuna ezako toka pardon. Donc voilà wana nga nazo kalinga ba légumes nanga o na kata kinabino ensemble. Donc voilà système onga asala ka po ba légumes nanga elemba ceux qui nazo kalinga ngo bona finika ka toujours nzungu po na vapeur elembisa ka vraiment biloko rapide. Donc après quelques minutes na zongi bozo mona vraiment que biloko nanga ezokende na kolemba et eloko na kosala na koya kobakisa o ezali tomate na ndembi na tia encore tomate nanga na ndembi et na balusi. Donc voilà na balusi ezaka awo ezaka ko balusa
na kofinika kobalusa na kofinika kaka na mafuta o wana to cheki yango nde tosalela biloko oyo nyonso mais eloko zo aider ke biloko na biso elemba ezali vapeur. Donc voilà, après quelques minutes encore na nzungu na ngai, voilà na yesus kobalusa na nga nasala ke tomate na nga elongwa ngai, tomate na nga ekalingama elongwa ngai poto na ocha biloko na nga ezala na goût na goût ya tomate ya fraîche. Donc voilà, après na kwa kocha o ezali solo na dongo dongo, donc na tie solo na nga na dongo dongo et na kwa ko bakisa o ezali épinard na ngai ya congelé de yango nde nasalaka soki oza na oyo ya fraîche okoki kosala pe épinard ya fraîche mais nga na préféré nanga épinard oyo ya congelé nasomba yango na Asland yango nde ezalaka vraiment ma favorite épinard nalinga yango mingi. Donc voilà, naye kotia épinard nanga e eloko nazosala awa eza kaka kotourne donc kokalinga donc tozotourne kaka biloko nanga et se mélanger et eloko na kosala na kofinika encore nzungu nanga mpona pesa yango quelques minutes mpona biloko oyo na tie et se mélanger. Donc voilà, après quelques minutes bon on a commandé nzungu na biso ezokende ma belle, nzungu na biso ezokende vraiment kitoko donc likambo na motote. Donc nasalaki yango boye ata mpona 30 minutes, donc mpona 30 minutes en attendant ke mosaka nanga kuna eza kotoka nga awa nazosala nde nazolakisa bino na video et nazalaki na mwa mbisi nanga kokauka na pourquoi pas na boke nango mbisi ya kokauka soki olingi kotia mbisi ya kokauka te eza na problème te, même kaka yango moko bongo ezalaka pe kitoko. Et na kwa kotia bouillon nanga ozali bouillon ya lata yango nde na kotia. Donc voilà, nango mingi na épinard, donc voilà na tie bouillon nanga ya lata et na kwa kotia ozali bouillon nanga ozali jimbo ya aroma et na kwa kotia pe ozali ai nanga ya poussière nde biloko oyo ngai na tiaki na nzungu nanga ya épinard. Nayebi makambo Yesu salelanga. Après kobalusa biloko nanga pona ese mélanger wana na kwa kozwa sikoyo ezali mosaka na biso oyo totokisaki. Donc biloko na biso kombo mun totie mai te ebimisika mwa mai nango mais totie mai te et na kwa kozwa mosaka nanga oyo natokisaki. Donc voilà, mosaka nanga ebimisi vraiment mafuta donc emati likolo comme na bike tokaki pona 30 minutes et après wana na kwa kozwa sikoyo mosaka nanga na bwakeli yango sikoyo na légume nanga. Oh, appelle la police, c'était vraiment bon, très 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 bon même. Donc voilà, après on a boit keli musaka nanga na nzungu, regardez-moi ça, hein, ozolia épinard avec beaucoup de vitamines, ok. Donc voilà, après kotia musaka nanga comme ça ko mélanger on a légumes nanga et loko na kwa kotia na kotiaka mwa mbuma nanga ya pima pour ça ka mwa saveur na nzungu. Donc voilà, bana nanga balinga musaka bo baliaka vraiment soupe wana moda baliaka kona semoule c'est grave. Donc voilà, et na kwa kotia o ezali mwa mai pour nous à la cirque bloko nanga elembi et tout. Donc voilà, après na kwa kotia mbuma nanga ya pilipili et na kangi nzungu nanga na tiki nzungu nanga et to kapona ta 20 minutes pour que épinard et oumera na ngote. Donc voilà, c'était vraiment méga au tiki dans commentaire nasi. Après tozongi awa tozongi pona kosala o ezali soso na biso bobi ke soso na biso asozona kiango sko tozongi pona soso na biso eloko o na kosala na soso na nga na kotiango na four, soso na nga na otumbango na four. Donc voilà, na soso na nga na tiango na sali na tiango na sali na nga ya four et na ningisi yango bien pour épice kota partout na moni ko épice kotité. Donc na kotisi encore ba épice ne bozomona soso na nga ekokoma nga comme ça. Après na kozo mafuta na bwakeli yango mafuta mingi te mafuta ndam parce que yango nde kosala ke soso na nga ekangama na sani wana te. Donc voilà, et na bwakeli mo mafuta ndam likolo nde bomoni et to ke kokoti yango sikoyo na four. Avant na kota soso na nga na four na kotala eza nzungu na biso ya épinard na kitisaki moto na nga parce que soko tie moto makasi nzungu ne kozika na tiaki moto na nga na 4 heures. Donc voilà, pour biloko be na malembe vraiment na tie moto na 4 et regardez-moi ça, rien à dire.
Yesu bato bayebisanga nga moko na yebi makambo Yesu salelanga nazozela te yawe bato bayebisanga nga moko na yebi makambo Yesu salelanga wana na esko na four pour na kokota soso na nga na ezalaki déjà four comme boyebi eza déjà chauffé et na tiango na 160 degrés et na juste soso na nga na kotisi na kangi. Donc voilà, il faut toujours un four non ezala moto avant que okota biloko no na kati ya four. Donc après quelques minutes ma belle, je pense que c'était après 30 ou 35 40 minutes comme ça na ekota la soso na nga azobela vraiment kitoko likambu na moto te. Look at this, oh my god. Donc voilà, abimisi-moi sauce ne wana sauce wana tozo boire kango likolo sauce na biso azikate. Ok, donc voilà, ce sauce oh c'était vraiment bon. Donc c'est comme ça. Après on a la cause sauce on a encore na four na ko balusango encore na se tel likolo tel na se. C'était vraiment simple pour na ko sala sauce na biso. Voilà, wana sauce na biso ebeli tolongo liango na four. Sauce na biso abeli vraiment kitoko, abeli te kakauki, abeli vraiment bon et abimisi sauce nende bozo mona nazo boire kele likolo sauce o eza vraiment important na sauce na biso ko boire ka sauce o te. Donc eza vraiment important parce que ça la ba gounyoso ya sauce. Donc voilà, donc ce qu'on a o ya sauce e kauka ko kausa mais o ya nga vraiment comme ça rien à dire. Donc c'était vraiment bon. Et alors tous allez dans légumes na biso o ezali épinard ba sensana dongo ma belle, rien à dire. Comme bozo mona vraiment ke biloko so na kati épinard na biso elembi. Donc bon mona tek mafuta e tanga likolo te. Donc c'était vraiment super. Donc ça on peut boena nandunda et la problème te menga na préféré kango bona épinard. Donc sauce na biso c'est comme ça ma belle, et beli kitoko biloko na biso e beli et comme air a kolia bo souhaiter nga ba bon appétit nga pe no souhaiter bien surtout ba bon appétit ba tout boko sala recette oyo na ndako na bino ba bon appétit. Donc voilà, tout na poulet na biso rien à dire, comment na ka poulet oyo mona ke poulet oyo échoué te. OK, donc on pas que poulet oyo c'est bon. Donc voilà, c'était vraiment bon. Donc rien à dire ma belle meka okozala décidé. Regardez mon autre dongo et épinard et kota ba vitamine légumes oyo. Non, c'était vraiment bon. Merci beaucoup de vous accueillir ne bande de la vidéo tina suka somme que vidéo o et c'est pélicio ko bosala te ko aimer vidéo ko zala abonner na la rocho et ko sala nga bien makasi so sali recette o ko bosala te ko ya ko tikela nga commentaire na se et ko sala nga bien mingi. Nzambe alola azala na biso, nzambe alola abate la biso atukutani mukolo mususu tina te e kominatina. Bye.